Skype ya professeur Bolengu ezali kosala vraiment makelele vraiment professeur Skype na pene dali na mwa mobulu mingi pena na kati soki mbuta olemba koiko retirer mwa muke kwa bomsana no Skype ne kozala malamu parce que ezali kosala penda makelele na kati ya 3x www.radionabisokachopa.com. Alors vraiment bandeko to le canon n'est pas andeko Zabwana ye ako kanano ko pesa makanisi na ye na ndenge vraiment asili koyoka bandeko ndenge bauti koloba na poko alors ndeko Zabwana donc voilà motuna lisusu mwa moke avant que okena na développement na yo natuna ki motuna wana epa ndeko Rosé na moni ye azungisi e ya no mokote kasi yake na tendance ya toli mais a ezali débat ezali kambo ya toli te ezali débat moto apesa makanisi na ye alors nde yango nde tozali na mona bosenga alors ndeko Zabwana tolingi toyeba nano soki Fumukimbango azalaki na bana pe motuna mosusu oyebisa biso Fumukimbango abikisaki bato na kombo ya nani na kombo ya Tata Nzambe Pungu ou bien na kombo ya Yesu oyo zali apôtre na ye alo bomboka. Merci ndeko bopele bopasa ndenge pasinga antenne na banza dès le départ o lobaki na biso bien description ya conférence oyo ete zako le kana trio oyo ya ba chrétien oftondi makaete papa Simon Kimbangu azali l'un des disciples comme biso nyonso tozali eke akutanaki na ba makambo oyo chrétien azwi la promesse na mukanda ya Nzambe na pesa kibino ba verset biblique wana kama susu zali ba oyo bozali ko loba ete papa Simon Kimbangu azali mvuluzi ya baindo et puis kama susu lobaki bazali naître lelo oyo ngai na ko respecter définition ya conférence oyo na ko kene na débat ya kusikute na ko kende penza pe na ba question si réponse était sinon que na ko tenir quand il y a biso batondi magete papa Simon Kimbangu c'est l'envoyé de Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'un des disciples comme tout autre disciple. Il n'y a rien absolument rien de spécial pour un chrétien sur la vie de Kimbangu, sinon que j'ai bien insisté au départ que Kimbangu ce qui bino boza kozwa Kimbangu comme na centre na biso fimo village na biso Nkamba wana ke centre du monde, je le reprends encore une fois, vous êtes en erreur. Partout au monde, au Conseil Congo comme pays universel était. Soit Congo même pas 1 millième il y a portion il y a christianité, la réaction, la makambo koleso azali ko sala na mokili, o père a continuer ko sala. Donc place wana boko zonga été toko zonga la kunate. Mettons que rapidement na likambo suka na pena pesa et puis attention que biso ba chrétien ezali une certaine discipline tozo à partir de la Bible que mukonzi mboka totele mna kayete. Donc si tu veux parler de Batuchi, Bawuchi, Banini, pardon, Luka osala on a ba émission bino na bino ba yindo tambo osala ngo kuna mais quand Zambwana Joachim est dans votre émission, obimisela biso kombo ya Mobutu te, ya nani te, ya Ngwanza te, ya Kabila te, ya nani te, ya Kiuchi na bino te, sinon que na ko yebisa bino te même Kimbangu boza ko appuyer. Na ko yiko démontrer qu'il peut ou ne pas être un Congolais. Parce que moi je suis un Musingombe, je peux vous dire l'histoire que il n'y a aucun Musingombe qui est un Congolais. Bisonyo soit Bisingombe. Vrai tribu à Bisingombe n'existe pas. Les Bisingombe nous sommes des Manyanga, Manyanga Mambisi. Nous avons suivi la rivière du fleuve Congo. Tozaba pêcheurs. Les pêcheurs peuvent être du côté gauche, côté Brazzaville. Les pêcheurs peuvent être du côté droit, c'est pas congolais. Et c'est comme ça où nous sommes nés. Besingombe, il n'y avait jamais de Besingombe. Komba Besingombe et na otango, mundele aye kotia ba ngombe na ye na côté wana. Biso tozaki na ngambo côté, nous étions des bouviers, des serviteurs, baboyi ya kosokola kama soko ya bangombe. Voilà pourquoi on nous appelle les Besingombe. Mais en vrai dire, nous les Besingombe, nous sommes du côté Brazzaville. Mais tant mundela kabolaka ba à Europe na yekuna bazwaka deso ya ko kabola. Boyebi histoire très bien que mundela kabola Afrique sans tenir compte ya ba contre ya batu. C'est comme ça utokutana na cercle ya kokata make bokati na ngambo ya nini ya Congo Kinshasa. Mais en réalité Kimbangu que vous parlez ici n'est même pas un Congolais de sang. Faut le savoir. C'est un fils aussi d'un esclave. Mais esclave on va utaka mingi na ngambo ya Congo Brazzaville. Donc makamba politique ya Hutu, Tutsi, Kabila oyo pardon, tango invita inga to yokana kiteke to kolobela Kabila, banani Hutu, Tutsi oyo. Donc wana rappel de Dieu projeté sur mon être a produit l'expiation mes maladies, mes péchés. Oh mon
mon Dieu, mon roi. Oh papa, donnez-moi l'amour, l'amour qui reste dans mon cœur. Je ne mets pas dans les choses du monde, Seigneur, je t'en supplie. Oh papa, donnez-moi l'amour, l'amour qui reste dans mon cœur. Je ne mets pas dans les choses du monde, Seigneur, je t'en supplie. Mama libanga ya talo papa la lola mosungia koko mwaseo susu naza kopesa merci mingi na ndeko elie nabasabatalie eyawe obazisukini susu kolakatama c'est ta rempli